mbote na bino nyonso. Alors toza lokola 8 veuves oyo tozaki bato oyo mama na tindela bakoli lokola 8 veuves na mwana na biso nani mwana nkombo tekimaka soki de la paix. Alors na 8 veuves wana awa bomoni biso toza 5. Mwasa Mundweri mwana beli akena na hôpital ko mwasa Mundweri bazali mwasi ya Dadi Kambala na zui téléphone na benga coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza pa na yo boy oh mama nga na belaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza pa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komo na ye Lolita. Alors na tina mwana na nga ya mwasi akende tango ake akomi na luozi onde a 32 awa te na matonge boy na boy vraiment moi ba complication ezaki bazoi ba numéro bien te wana mois ya décembre te quand semaine passée awa Sabe na moi expliquer pour na coquette na benga parce que na lobana yo information dingue za kitona so na coquette ali peut-être yo si l'équipe de pour so qui te mais ba ninga mso ma mso ve ba so qui lokola moi si elle fait pour lulu ali les choses qui bloko na yo na moi si ben na ya dit qui tambala pe et pas so qui lo na peut-être temps à mon de l'autre tournage pe na éviter à défendre et le comme na kati ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que pour matin ya ko moi na tête yo de bébé le personne so pour dire on n'a pas yo so qui alors bien ça les choses soit qui normal on fait na zoe na osani mbula pe bandi ko beta na kente na yo kenda pre mbula wana siko ye mama do abengi nga lisusu ye mama ngo pe kuna na poto abengi nga lisusu mama ukende nanu kende kuswa biloko na bino yo kena okende nazuku tu moto na ke na komi na adresse na tuni atrande alexi na trande ya mwana porte rouge na ke na porte rouge na tuni Louis Lolita na uluka Lolita toyebi ete toyebi kombo wana te mais eza na fille moko akoti na porte wana bakoti sika tokombo ne toyebi ngai bya wana ezaka ye bapesi ngai tikiti na bandi oyo abimika siko abina zele ndango na bandi ba 20 minutes tomoke ba 17 ngai na tiki biloko na ngai tongo etani na teleni na ebisi na ke mwana ngaza na libala na ye na langi nga kitokende po yo omema poli mama do alobi il faut batengi bafilme poli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo poli na poli eza na kombo toke na mwana tokomi na numero wana toyebi ye Kubu yuyu papa forme Trésor ngando papa yoyo Les kings Nakutani na jeune homme hoyo na dible Ote na ye Lokola baton époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune Les rois des blousons Ase kaka na ye kaka O azalaka e petimide Marcel Socia Kasi kolukela ye Mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin Cavalieri Jansi Maya Siforza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi race vainqueur mère Pichu asi akangaka dina moninga ya Brigitte opelela mama na Sarah Yo
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. elela nanu Julia kuna azwa bana wana azana bango bamati yepsi afana na bango kuna En plus, bah, sac, babi, bah, kabile, kabile. Vous avez un match de mec. Vous avez un sac à peine là. C'est ça, maman, le bébé, on a un kabile. Lui, s'il te plaît, Yves. Ils sont passés. Est-ce qu'il y a bien un bonjour, bonsoir, voilà du tout, voilà la biso, voilà Kevin Panda les Ketchou, voilà Congo les Iba TV, voilà la bacha Nyon Sezali, awa oyo le logo tala ba vep o marulo yindi sombele kamunarati internet, o abi ndona biso comédien na biso coquette oyo. Merci na batutu oyo baza awa toza lelo na ba mama veve o likambelo vome po isombele suka likamba to muni pasi ya ba comédien nyonso baza awa na mambo lingi na kati ya internet likolo ya ba poli tebite zaki container zalaki bilo nini oyo ndio na biso coquette assemble lelo na kati ya réseaux sociaux ya des mamas oyo lelo ba vandi awa baza na pasi biso disant zalaki 8 valises na ba conteneur à bilamba na ba jeep to bi coquette ati mama minene ile mama mama do bi coquette na zo lata na ba film nyos to éviter to yeba ba se présenter ba moko na moko parce que musu déjà ba les grave émission les amis ba liboso na ba yemusu ba tala bien déjà ko za muto ko la kisate pour ya za vraiment ya biso ya YouTube to ko banda awa ngape ndo na bino Kevin Panda les Ketchou o ba tout hôtel la Congo les Iba TV bo na biso ko côté toujours côté la chaîne na biso ko to salona ba veve na biso za pasi moi que maman za ba pasi ça ça le nyama wa stress ba les bilongo la bango que donc la vraiment to ko yeba to banda na maman o se présenter ba ba za nani pardon beaucoup banga na ba maman na su OK maman Combo, maman makasi pour te cheval. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Charlotte, moi c'est à papa chef. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Rose, moi c'est à Doudou Ngafoura. Maman Do, veuve sans souci. Maman Do, veuve sans souci. Nga, koko bipoté le, veuve à Chico Poulolo. Voilà, koko bipoté le, Chico Poulolo. Voilà, tout ça, c'est bon. Moi, j'ai les pieds. Moi, c'est les pieds, hein. Papa, voilà, tout ça, les autres, tout le monde, les ici, dans les réseaux sociaux, les internet, les biso coquette, oyo a juste soi-disant bilamba na bino automatique ba audio et bimi bloc de bimi c'est parce que vous avez vraiment pendant na maman na do parce que yo mto pesa ki so benga ki so de kama ngezali. Merci na bino bambote na bino nyonso. Alors toza lokola wive oyo tozaki bato oyo mama na tindela bakoli lokola wive na mwana na biso nani mwana nkombo ite makasuki de la paix. Alors na wive wana bomoni biso toza 5 mwasa mundweri mwana beli akena ino hôpital po mwasa mundweri pazali
moi si à Dadi Kambala azui moi retard parce que ça na mwana moké il faut s'occuper na ba embouteillage de l'eau rentrée scolaire donc azui moi retard mais azana nzela azoya donc ça lokola batumi balenge bazangi 3 na kati na ya lisala ngomba ye aza actrice ya théâtre ça théâtre donc azoki engagement ya tournage moko boye mais ba image na ye eza déjà na kati ba osangisaka bomona alors et zalaki le 23 décembre kokota benginga coquette abenginga ayebisinga lobi mama do naza na koli moko awa mais nakoluka na benga bino dimanche eza dimanche po tokabola moi secret tosololaki lisolo esukaki wana coquette nga nayebi coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga mpo ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilo nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosusu yango na namona coquette abikoli banda le 23 décembre coquette abenganga lisusu te oui na 2020 coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko coquette abengaki bino natuni zize coquette abengaki natuni oyo abengi te alors navanda na nga nayebi kaka ta mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi te eza nini eza mbongo to nini wana mpe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde mutu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu alors abenga nga te ti tokomi na février awa semaine oyo kaka oyo uti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli epa ya coquette eske ozwaki nabi bakoli ngabi nayebaki coquette abenganga le 23 décembre mama nabi bon bakoli ekomaki le 22 ngabi abenganga le 23 ayebisi nga bakoli ezali awa me nakobenga bino tokabola mwa secret mais abenganga lisusu te ngapi natika parce que nayebi makambo ngo te ye mutu nde abengaki il fallait rappeler mais rappelaki te bon mama na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours mama na abenga lisusu ayebisinga mama do coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi téléphone nabenga ye coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye oh mama nga nabelaki yango moni ke nini moyezi te me bakoli wana eza epa leki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga kombo na ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende ntango ake akomi na luozi onde a 32 awa te na matonge boye na boye vraiment moi bacomplication ezalaki bazoyeba numero yango bien te te kaka semaine passée awa semaine passée kaka na février bon malgré amona ye ndako yango me ndako ekangama mutu aza te mwana zongi mais na informaki baninga na nga baveve ngani napesi adresse epa baveve nyonso ntango na ye kobenga veve ya dadi mpo napesa ye adresse nde alobi ote nga koketa yela ye nga koli moko ye mo mutu ye otikela nga mezaki ya kofungwama kaka natiki kaka natiki te ndenge ainforme nga wana natunaki te soki apesa ye na janvier soki na décembre wana natuna te nayebisi mais pourquoi yo nandimi teke na décembre parce que nga na gisele tozalaki le 27 décembre mpo tozala na réunion moko ya basa baartiste comédien tozalaki le 27 nde na informaki bango soki coquette abengi bino wana tozalaka le 27 décembre nandimi teke ezali na décembre zela abi te nga ye kotikela nga mezalaki ya kofungwama apesi nga na saka me moko alobi ye moto akabeli nga alors poni nalobi nekutu pourquoi pas osinelaki baninga ke yo ozwi ote yayebisa nga ndenge napesi yo nazokende mpe kotikela mwasi ya sans souci nazokende kotikela mwasi ya pululu atangi bakombo kaka na vérifie bango nyonso nde na vérifie bazwaki te me napesaki quand même adresse oyo coquette apesa ye nga ntango mwana uti kuna amoni moto te nabengi coquette telefone esone moto ayambi te nabengaka 3 fois esone moto ayambi te tina ndenge mpe telefone wana ekangami
lobi na ndenge moko na bi bon na bengi mama wana parce que ye mama na ndi mutabandaki nga na yebite na bi coquette na tini mwana moni ndako ikangama menga na bengi coquette téléphone soni ya mbite na yo benga téléphone ikangama yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aide biso aya tika te pa na nga bongo ba veve mususu wa kuna ebisi mamango soit nga bona ko benga lisusu na bosi na benga lisusu bina nga mama do yo sola na ite ngam na solo la ka na mama wa abai na ngana pesa biloko na ngam na kabola biloko na pesa soki ba ofele soki ni nde na ebisi ki mama na ngabi alobi yo lobaki na ye akabola biloko pesa ba ofele mais pona ko zo biso to zuna biso te mais na mona elobene comme le wani ta kanda na evitaki parce que na linga bongo te na evitaki mamango aye ko tindela ye message à voice abi coquette kangisa biloko kende ko tika pa ya mama mado mais mama wana tindelinga voice wana kangisa biloko nyonso kende ko tika pa ya mama mado abenga baninga na ye po ba ya kozwa te pa ya mama alors na okai na voice mususu mama na ye ko tindela ye na opesa bino ba voice wana kutu mwana expliquer za te po mema mulai voice mususu alobi bo mama na soka kali loba moko mais carton na pesa nango su ya okangama te eza polele et c'est fungwama déjà wana coquette ndi atindeli mama na voice wana nandingi mama nga zolela koma yo fungula biloko bakolo biloko nga na tindeli ifalo benga bango bazala wana po bango nde efungama na misu na bango po mama na lobaki na tindi bakoli wana eza na kati ya carton mais oya bino na kangi na tie bakombo donc c'est lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8 alors bilo monsieur ezaki na kati ya carton mais libanda ya bakoli oya kangi ya teki bakombo alobi na eza ba jean ba basket ba pantalon ba nini biloko ebele kaka ba fantasy eza na kati donc wana ezaki lo moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moni ko ekoka mwana na ye ekoka mwana na ye bona bozwi ezaki bongo alors banda wana coquette pe abenga nga lisusu te ngalobi te na yebisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza coquette pa olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza pe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te mage ata ya yoki na réseaux sociaux mutu nyonso tolingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni coquette fallait aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta musu tonga tozwa na biso biloko alors tozwi elo te ti tovandi ya mutu azwi koli ya mama ni pa coquette aza te ainforma mpe mutu te ke biloko yango deja ese yawa boya ainforma mutu te ngalo baina ngaka rewa koli na bino moko na kobenga bino tokabola mwa secret alors na ebe koli wana te mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka musala babenga mbamo mobali akufi alors pasi wana na yebi yango kozanga mobali nde nakanisaki nakangisa ta biloko na nga nasomba biloko eza na ndako na nga na ya nango kisasa mpona fungola magasin na ngai alors nakangisaki biloko wana nasunga bandeko na nga oyo baza lokola nga ata na bilamba oyo bango mobalata bapesa pe bana alors eloko ye kolamusa mama wana eza nini alobi mama do ozela natindela yo baimage namoni blouse moko natielaki yo na kati ya koli wana bakanga natindelaki yo ya soki valentino ngai yangana nazaka na nga na poto te nayebi nanga makambo wana te ngai to bopesi kaka na lati alors namoni yango na nzoto na ye alati yango atourne nango natali na bi o blouse natiele mwasa sans souci ndenge nini coquette alati nde eloko esaliki nabandela émission mpo nazwa su banimero na bino nabenga bino mpo na verifie yango monike na bengi alors biso tomoni nini tozwi te dès lors vous avez posé des démarches sur les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un vous solo n'a été soit proche n'a pas contacté binoté? En tout cas, koloba penza ke ba proche neza aye moko. Ngana solo ni mbala liboso na ninga pesa ke adresse. Na ndenge pe batu bakena adresse ndo rezati.
Voilà, je vais moi expliquer pour la coquette, parce que nous avons des informations, nous avons une coquette, peut-être que yo si l'équipe peut-être pour soit qui te met pas ninga mso mam sauver pas soit qui le la moi si elle fait pour lulu habiller les choses qui bloquent na yo na moi si ben nan ya dadi qui tambala pe et pas soit qui bloque na peut-être le temps à mon de l'autre tournage pe na éviter à défendre été le comme une carte ya comédie ba on tourner presque chaque jour parce que pour matin ya pour moi na tête yo le bébé le personne so pour tu on n'a pas yo soit qui les gens soit qui de la monsieur nazoi na osani nga abenganga le 22 décembre jour bloqué comme on a pour ça l'émission coquette abenganga ayebisi na blo mo eza batindeli yo toma ande ezaka vendredi si je me trompe pas ayebisi na tomona na dimanche biso soba mama depuis on a peine à bengaka e na banda ko benga zo yamba o yamba ti ao yamba te na kuna voice mo na tindela ka kuna na ngate ke uti panani na ngai ko bate mena lubika po déjà ko senga mama na yebi pete ke uti panani na peine singa coquette na voice mo bi utinga o ba na ngo benga ngo lobike bilo mo eza ngai na bana donc comme toi nous comme jaba ba fête awa ya mo na benga so ko za reconnaissance que vous en blo mo ya nga benga ngai po komukanga téléphone nazo benga yo zo ya mate pardon zo ya mate so mon que za blo na nga benga so pesa nga pete bon yura parce que nous mutebi mutu atindi bigo kwa apena na mutu atindi bigo mutu moyen pe na serré pe eza pété donc c'était ça bon bana benga pe atinda abanda pe suko ya mate na yo vana na moni mwasi moko abenginga ndenge kaka ba kutanga kombo na ye ke ma ko na pe na voice na ye première chose so ma ko limbisanga vraiment nazande ko na yo ma ko ba limbise bebe ko limbi te omoni na tinde blo moi c'est bossu mais pas na blo c'est pas na wanga jina bosa na kutu koli ya décembre wana parce que et 8 ans mingi tu vois donc ezaki suna mutu na ngapi ndé ko ebisanga ndé blo pa ko ngabia na yo kaka abenga kanga nga kuna zaina idée teke akoki ko lata ye déjà kuna amoni ce qui ngabi bon pour na soigner kaka ape mutu te ngabi non déjà abenga ngai c'est pas mais est-ce que zubilo kongo abisinga kaninga abisinga yo zunga bino na zubilo na kondi mateke na zuelo na zuite tamso eza elo mo mabe na ka tamso na elo mo ataki ke bozo ngisela parce que so na ndimi ke na zwaki na ozo ngisela moi je suis obligé à le battre na zuite na zo bloqué coquette a eu ça pesi na bloqué après ça elo monter à bandela pour moi c'est dadi non moi je ne sais pas moi ça dadi to sola qui n'a pas voir ces moi ça dadi a bisinga il a zwaki robe moko deux blouses foulard sac coquette a baki akabela ki habité qui va tenir les bas bi akabelier so ina ma fantaisie ye pe kuto a bisinga bi biko yo zui ngabi na zuite abi ame bise nga ke to ngolongwa awa zo yamba moko epana yo na ba tuka na moni ete bino webi ke so nga na zui na mama do ebi nga so ba bing place ba veve so ba nika ko benga nga ye na benga ba oni onso nga ba benga se ba bengi bino nga za na esprit te ko iso ki ndeni po elo so de ba bimis ba opesa ba veve ata so ba pesi nga na bombi ba opesa nga nyoso te ya ba mote ekozonga mamu biso to zo ndambu to kabo to kozala na congélateur to na biloko mo na kati mais to te ka onde monte ou be to zo na congélateur mais za biloko o za na kati za ndenge moko te bona bombi na baninga pourquoi nga na bengaka parce que na si jinga mendeni ni yo ba eko tikela yo o bengi baninga to tenga na ebeka ke ndenge ba ki olongwa awa mbala moko yo ozwa mbala moko yango wana na benga ki yo tenga mosaki mabe nga to benga me fa benga ba mama do ko mama do pede tamu so ko na posa ba biloko na nga wana ebite ke ba bilamba o ya mama mado déjà ba mona na ndoto na ye na on ebise ka ngabi photo za na bo moko muninga na sala so munika mbala moko na benga bino na sina bino pour faire ça ko promesa te na bosa na et après na ko va na mama do benga koko ozui koli yango koli yango ezokeme mate kitabo
nga mona nga koli te nini o te biloko mo batindela biso nga koketa benga nga le 23 nga benga nga abenga nga le 22 donc abenga nga air azozwa biloko wana parce que nayokaka na ndenge azoba na ozela nanu kokoya biloko yango ozela nanu azalaka na agence. Oui, donc nga ese namona nga biloko yango te namoni te kokete omekana kobenga na bengaka ye mpe ayambaka ye te naye obenga ye ayambi te l'équipe que bisco aye koyamba après temps naye koyoka ke makambo yango sikoyo mama ngo sikoyo akomi kobenga ye moko olela nga koko vraiment pardon abenga mama donc ozwa biloko yango bapesa bango fausse adresse mosa papa chef akendaki nayebi te mosa papa chef akendaki nayebi te so efe nde nini mais abi nini yango mosa papa chef akei natosana eza na lokuta binanga zela azongiseli nga bavoice oyo ya ye nana mwasa papa chef ndenge azobisa ke azwite mais koko namoni oza jeune mama ke bango zwa courage kende ozwa biloko wana nga sikoyo natuni voice mpe eza na tuni so nazwi biloko yango namemango mpa mama mado akabola yango biso abinanga ntuka biloko na nga ezalaki biloko nango nasala nango boutique eza biloko ebele atindeli nga sikoyo badina bakoli yango bacarton nga atindela nga nini moza na ba3 affaire nga biso soki akomaki carton mpe koba kombo eza na se estce wana oyebaki ke biso okoma te mpo alakisa biso kaka atie komba kokete atie carton alakisi ngango ke tosa mpe na kokete sikoyo benga ye ok nga mpe na ye obenga kokete nde ayo ya mama kokete nde nini bien biloko wana nde nini ote biloko yango ezali eza nango na okamba likambo yango ndenge ekomi boye eza nango kanga me nayoki bamama balobi yo otambusi bango bamama vraiment mpo nini boye ote natambusi bango te bango bakende ye wapi koko ezala natuni nabenga na moto yango natinde akende ye wapi babosaninga bobenga kpak tokati buna rappele namoni ezwi temps ote bakende ye kuna te me babisiko babima bango pesa yango epa na nga nga naza prêt yo ebisanga place ozali nga naya kozwa ngo mbala moko ole tokende tozonga sikoyo nga nalingi nakutana na yo ndo memanga place biloko ezali po adresse ozopesa bato bazomona bango place yango te nga mwana keno eza te biko na obela sikoyo ozobela vraiment ndenge ozwaki engagement ozwa biloko ya bato ebe waske na oloba nesusu teke mpo na nini nango mpesa lokola conseil ozwa engagement ozwa biloko ya bato ebele bon biloko eza na kati yo oyebi te mais sikoyo nde nini okozwa okende kosundola yango epai ya moko boye okende kosundola pa moto sikoyo soki masikoyo alobi ya ba 3-4 jours mais sikoyo ozwi yango okesukola pa moto sikoyo so moto wana afungoli yango mo teke bato bakomi ja koloba ke yo ozwi bilamba omoni te koyo bima na oka lokuta moko boye moyibi na makambo mpo eza biloko ebele oketika mpa moto mosusu mpona tokati wana aye lisusu korappele ngai ye moko nga bipesa nga adresse kasi biloko bioke te apesi nga adresse nga na rappele nga adresse yango opesi nga ezaka baadresse oyo bamama baokende bazokoma te mboka oyo ozotinda eza mboka bato bakomaka te kasavu ntango nayebisi ye bongo nde akati zwa kaka ezalaki na ba 15h na bon na okende na ba 15h ote na bana nasala bana toyokoma ba 19h 18h si je me trompe pas namoni appel na ekoti koko na sambo nini yango lisusu nini yango nopesa su biloko wana te tosololaki oleki ozopesa na mpe na voice yango na bikima buzoba kima yo yebi mboko eza mboka elengi babetaka bamasolo makambo bamoni te bakomisi yango soki ndenge nini kima ngo okopesa te poani no te natali namoni kuna bazoloba kombo na ngai balobi banani o mama wana ngabi te mama ata biloko ngabili te kosala erreur wana te baveve bana kanda no makasi po eza na baofele mosusu balataka te or biloko na bango ezali bataki te mpo mbongo ete bapapa na bango bazalaki te sikoyo mwasi moko boye ayebi biso te aza mosika aza meme mpa ndeko ya bapapa bana wana akaniseli bango alobi atinda mpona baveve na baofele
pour y a moni même bible zolo ba kaza zambe ya ba donc azui kaka pa ya ba papa on les a batindi man caché moko ya parce que yo ba européen te kima buzo bana na votre ami kima buzo ba kolinga ngote na na yebi kendo za trop jeune oza na fiancé te fiancé na fanda kabo amona ba mama ba bandi ko tomboka ko ba mabe pona et ça qui to côté belle famille na pe vanda ka mona ke moi singo to linga to bala bo ba ndolo bana e mo yibi ba ndolo bana lo kuta ba n'importe quoi na yebi to nini ba ba na monoko na bango oh kaka ko bima ima era kana mo bele bima ya mabe éviter na ka sai kutu ni azana ayoki ke na mimea akanisa aboyi na ye abenga bibo kokonde na bikala na pesa susute na wana pesa ngofuna sala émission na la kisaba biloko oyo balobi ke nga na yibi nga tuni bon apa siko so sala émission ba chemise o lata ki kozongisa na kati po atozongisa ba chemise o mbo yebaka ke yango wana déjà lobaki na yeke bakoleza ko panzana kima buzo bande wana pesa ka bloc ngo bima na kata version bimi tellement bien dans les réseaux sociaux, version votre télé beaucoup c'est les macam ou ça na maman photo tout ça. Selon même de bon qui se soit une explication correcte c'est pas coquette. Entre parenthèses c'est bilo wana. Maman on a ta matinda qui alors ba na yé mo bonde azwa yango lo ngaki te signifie que maman mado na nte. Yaki bilama apo na nyenga kabola bilo bilama. Version na bino ko te amote. En tout cas, version na to kité. Maman na ba voice ezati. Bo zwazwango boyoka. Maman na alobaki bongo te. Ngamo na yebisa keke, potanga bando sa ko ko répondre ngake yo yebani na ete na moni lokwa mo manquement boy na menda naki. Na tunika ka ye maman ngo parce que likambo eza ye. Maman Mélanie na otanga kombo parce que choix ezati. Na yebi yebete ma Mélanie. Alobi na mama donga na tindi biloko na kuta yebisinga abi ngana yebite so koketa za na orphelinat mais na tinda kango po na 8 veuves na de la paix orphelin moko de la paix na yeba mwana so sa théâtre mais na yeba akute to za orphelin so mwana mami waso de la paix mwana mami waso yaso ona yeba akute ke yende de la paix moni siko alors abi ezaki bino ba mama 8 ba veuve 8 na mwana na bino de la paix biloko lezaki ya mutu mususu te na bai pete ke coquette afongola yango na baki ape donc ndenge azwaki ngende abengi bino bofongoli bosala nini bo partager mais na kati ya carton 9 kolio ezalaki ona komai ba kombo eza de la paix moi ça papa Doudou moi ça Lokuli yo moko mama sans souci moi ça papa chef Pululu Lisala Ngomba dadi Kambala donc attendez donc na ba kombo akomi atindeli ngango eza na téléphone alors maman na ebisinga bongo abi ezaki te ke colis ya coquette ezaki pona bino 9 tant toujours ba 8 veuves na mwana na biso parce que mwana mama iwaso aza mwana na biso donc 9 mwana na biso soki azwaki wana biso to yebite lokwa ngana za na yebika ba numéro ba veuve ndo moni na contactaki ba veuve nde veuve moko kaka ya dedi Kambala nde alobi no nga aye kotikela nga nde ezaki bon ngai na tuna pona likambo ya adresse nde olobi ke azaki fausse adresse bamisu bakendaki basekretove te olobi otindaki mwana nani rachel akendaki akutaki porte fermée akutaki motu te mais tant qu'on avancé maman biso Koko alobi ke bayebisaki comme oza jeune olandela mais coquette après ça comme même adresse wana na habité au comment tu comment quitter parce que parce que adresse wana pas na mon coquette le yaka aux biloko en plus il y a même chose dans le net ni maman Gisèle moi c'est papa d'Adi il y a quand même Azui Koli est-ce que Azui Koli la même adresse wana parce que qui non to hier pas y mo agotikela na ndao non c'est qui ngango na maman Mabé le même adresse na voice ba répondaki déjà que na moi sa papa chef alobi akite on a dit que maman Mabé mwana kende kuneza te po adresse au pesinga maman Mado atindaki mwana luki bayebi kutu yete ndenge bayebi kombo wana te oyo atindaki bayebi bango te abi nga abi mutu mususu pe atindi
akende kuna akomi bayibi koma moto siko pesa zotina na mboko bato bakoma te wana nga na okili te po bato nyonso bakei bamoni te seke nga mpe so nakei na omona nato abengaki ngai singa mashali kende na losi A32 bakoli na biso eza kuna vaya coquette esi adresse wana omuna mwasangombololita kabi nakokende nayebi kaka naokezwa koli yepa yebisinga soki okei ozwi obenganga mpo nazotinda mwana mpe akende boso mbula mpe ebandi kobeta nakei te naye okende apres mbula wana sikoyo oye mama do abenge nga lisusu ye mama ngo mpe kuna na poto abengi nga lisusu mama okende nano okende kozwa biloko na bino bioke na okende nazwi kutu moto nakei nakomi na adresse natuni A32 balakisi nga 32 yango na porte rouge nakei na porte rouge natuni loyebi lolita naolukaka maa lolita toyebi ye te toyebi kombo wana te mais eza na fi moko akoti na porte wana bakoti sika te kombo ne toyebi te ngai bia wana ezaka ye bapesi nga kiti navandi oyo abimi ka sikoyo abi nazele ndango navandi i ba 20 minutes tomoke ba 17 nga natiki biloko na ngai ya moboko nabimi nazongi natiki maloba na lupango wana nakoya lobi na ntongo awa nazongi mpe mama mpe abengi nga mama wana ya poto abengi nga na explike ye mpe nakendeki nakuti ye te nakuti ndako ya kokanga nabengi mpe mama ado nayebisi ye nakuti ndako ya kokanga nakuti ye te me naokelobi na ntongo ye mpe ayebisi nga okelobi na ntongo soki ozwi osala nga sini mpo mwana akendeki mpe akomi te akomi me amoni ye te ntongo mpe olienake makambo na nga nakenda mte nakebandela kuna koli nabandeli kuna nakomi kuna nga ndenge ka mama do alobi le 22 décembre navandi na ndako nazwi appel moko oyebi nga bonjour mama na ndeli bonjour oyebi nga nazali journaliste moko na tourna na yo une fois kuna epa na yo soki ezalaka 13e anniversaire ya vie oyebi mama moko mama atindeli bino biloko bona kobenga yo to dimanche tosangana na pesa bino biloko tovandi te mikolo eleki na bosani na ngapi lobi awa mama do abengi kende na aveni bo okende epai ya journaliste epai coquette apesa yo biloko me biloko yango eza na moto oyo atikeli komone lolita sikoyo nalingi nakende mbula ebandi nakei te lisusu te ntongo etani natelemi nayebisi nake mwana nga aza na libala na ye nalangi ngazi tokende mpo yo omema koli mama do alobi il faut basengi bafilme koli wana soki ozwi yango bafilme yango eza na kombo koli na koli eza na kombo toke na mwana tokomi na nimero wana te toyebi ye te toke na nimero mosusu toyebi ye te tomoni mama moko azosukola bilamba na ngambo totuni ye mama wana alobi lolita bolobi journaliste bokende na lopango wana tokati ti tozongi na lopango wana tokoti fille moko na fenêtre bo biso tozaki libanda na mwana totuni tozoluka lolita fille wana azongiseli biso alobi awuti okende kaka sikoyo ake tournage kaka sikoyo kaka okopesa biso nimero na ye tobenga ye Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.